Na puna papate. Wala ni. Papa linga. Funi wala nga. Ngande funi. Te ya funi na uko. Funi. Ezali funi te ezali fani. Fani ndi koloba oza drôle. Na lingala osekisaka. Kofe elongi mabe tanga boga les yeux d'une bizi talanga kofoko tanga la miso naleki na bogar te elongi no elongi ka trater esala accident Chelsea Jennifer Lopez bacha ndeni baba na makoto hamene kiche amaneke miche bebe mingi sozo finanga sasika na ngai allo chama nikia Paris allo so ngai konafera kufinini allo. Ok, Yaya, nous te savons, t'as le boko. Yaya, Sidoni. Marcelo Tunas. Awa matière ezangaka te. Chaque jour ba mama mikolo ba swanaka, ba finganaka, ba pimisanaka ba secret. Na gauche soki lobami, la droite il faut ya couper sa réponse. Sarato la lobaki, Gigi coupé sa réponse. Ah oui, Zali Gigi nazo pesa Sarato la réponse. Pona makambo Enoch. Eza koyinda. Mais sans quoi Gigi pas maloba gilete, maloba rasoir. En tout cas, a démarrer, a rater ne côté. Mais bon, à la brancher à pona la bino matière I am strong. Ya les saramiba li ba règle. Donc, comme la deuxième Karine Mokondi la communauté, règle des forces na bango. Bibali biliali, bilila, disco, on a ce témoignage dans mon des années somme. Non, la binango dans 2 heures du temps. En attendant, besoin non, Bobo sanate ko s'abonner dans les histoires du moment officiel. Ah, matière est ratarate. Topé meka muki po to zape batu to lembi. Mais bolanda na zoya. Bolanda. Neti yo sarayo. Yo sara. Yo za de lamba olata. Pourquoi yaki na fête ya Margarite? Po yeba kike, oza bien te, oza présentable te, oza bi pe ko tambola to tambola ka makolo passe. Mama makolo passe. Mama la belle, makolo passe. Yo za letika ba pepe kale. Ya moi sisi ko. Yo na ba pepe kale, musika penda te, po pepe kale za ka mwa mbali. Na ba legi na olata wana. Masoko minene mamutu mayele te na mutu ozo ko yebisa biso ko parler na biso awa ke yo ozali riche yo ozali riche riche ya ko loba awa riche ya ko loba ke ngana za riche ni yoza na mo riche ni yoza na mo filtre wana chaka na ba choko wana ozo pakola attention yo na chiwanga soki kana yo kiyo ngam tunazuba soki na yo kiyo sara oye lisusu na makambo wana oye ko folesu mbanga na yo awa okoyoka nga modena usala yo ona sali yo tunaga ndinga na Kongo wana so nani oyo ya répondre te mais suis meilleur répondre yo nga ko répondre ngati po yebi na baby sa makasi mwa ko sala na ba Congolais te ba omona pasi ko sala na ba Congolais oyo on va sakana na ba Congolais bazomona pasi olingi o escroquer bango otikiti olobi otiki oyeba kite oki o comprendre te to timbeli yo escroc yo zo finga nene ko toza na dignité yo ovandi na mwana no wana pe akokoma kaka deux fois ezaka yo moto zomona te sara mwana na yo wana akokoma pe deux fois parce que yo moko za pe deux fois et donc modèle aza wana azu yango epa na yo Enoch modèle azawana azu biloko wana kaka epa na yo na mwana na otambola na yo wana soki Brian soki ndani wana mwana zo bebe loka na misu boyo osala ta ba effort te ozomona ka mwana wana amemi toke kolia na ba snacki toke kolia ba coca toke kobela ba fanta yo sara yako yaka na awana poto eloko moko il faut céder na yo moko sara il faut céder yo moko o céder
t'aider toi-même. Il faut que tu ailles t'aider à l'hôpital. Ok, déjà, on va mesurer circonférence. Ba mesurer au taille à libumu, ba mesurer au masoko, ba mesurer au cuisse, ba mesurer au boko, ba mesurer au puis ba peser yo. Yo ba ko peser na kati ya ba poids o ya bangombe. O ba pesa ka bangombe, nde ba ko tia likolo kuna ba ke ko peser Sarah. Dès que c'est yo non il faut bande ko c'est yo moko. Ok na ba hôpital le bi penza que oui, je viens. Quand yo ko lobate, pathologie na yo eza visuel. On va biso to bela ba cancer, eza na mo visualité, eza ki na kati ya nzoto. Donc keka yo poko na maboko na makolo no kaka obi oke osala ba check up. Yo si oke na osala check up we na poto a. Yo ba kokanga yo kuna leti makanga ki mwasi na théâtre wana te. Yo il faut ba peser na kati ya pesi ya bangombe. Matio na poids ya bangombe peut-être ba poids bangombe ba matira bango poids moko boeza kuna. Na ola kiso ngo jono kende pas boucher na ngai. Ne faut ba matiso likolo. Yo so batali yo ka bobabi déjà pathologie na yo. Mama la bela ka makolo passe. Mama la bela ka mukongo passe. Mama la bela ka foi etonda ba graisse. Mama la bela ka mutema etonda ba graisse. Mama la bela ka ba artère nyoso etonda ba cholestérol. Etonda. Yo ko ba makambo santé a. Yo kutu koso ko kenda pa médecin ko bakaka. Monte. Mama tisi on a poids ya bangombe. Na bandi ko peser yo et puis ba bandi ko mesurer yo. Médecin kuta kukama wabisa madame en tout cas hein tala Sarah yo pathologie na yo eza visuel donc siko na kati nyonso ebeba bakomatiso na bapoa poso bamatiso kaka na bapoa tozala babilo na biso tozala na bandako awa nini wana aiguille wana eko exploser soki ezali par exemple neti yanga ezalaka digital ekozalakisa kaka 9 et si et baby c'est na poupée na ngai po babilo kwa leza na ba limite Sarah yoga ça fait la code erreur et puis et panzana yo ba uchoe pa ya bangombe pour pas peser un tonnage. Ma vous peser on a un tonnage. OK l'éléphant. Hein? Ma vous tonner au pinda. Ba ko tonner on va tu peser pas ba tonne. Ba ngombe ba zakala ya ba muza ya nani ya inox. Qu'est-ce que tu vas chercher là-bas? Ah, tu vas makamwana yope. Hein? Zo kokani. C'est l'heure de manger. Quoi? C'est l'heure de manger. Hein? Boyoki Sarah yo ba ucho ya ba meme ezalaka na nani ezalaka ya aninox boza kilo et puis et télé couleur zo la ça rouge papa boy 500 kilos maman aussi 500 maman moziki yo za la 100 kilos yo za papa moziki 500 kilos maman moziki ya gazo pe bon muziki 500 kilos angazwa mbongo alikelemba na bato ayebite et Sarah Sarah il faut se ngamba merci na bikisi na liwa petit ngande la lobby Sarah tola mama na Enoke mwana na yo ya deux fois okosa obwaka ye okosa la live awate ngamu tuna lobby na baki na okosa la live okosa la likelemba te omonyo tosi omoni ngala yebisa ki okosala likelemba te olobi pe okosala ngote yo Sarah okosala likelemba te ngamu na yebisa ki ngamu tunalobaki okosala likelemba te okosala ngo pe te na kuzu pe osala te po ngala ovandela yo awa mikolo nyonso ngala tika likamute tuna ba mususu oyebisa yo ngala tika likamute mikolo nyonso so na sali live okokota awa miniature ndelo ko ngala lobi. Merci Nathalie. Ngamu tuna lobi bikolo nyonso yo e bakata vundo oko sala boy n'est-ce pas ngamu tuna lobi que yo oko sala likelemba te et puis bikolo nyonso na kobanda ko éveiller batu parce que vous les personnes comme toi vous êtes des personnes dangereuses super dangereuses bozela 2 secondes nazo la bino biki na papier j'allais m'en débarrasser. Sarah Tola, aïna kaya awa, aïba mbongo ba congolais. Aïna bandana bato 50 x 10, 100 x 10, 200 x 10, 300 x 10, 400
fois 10. 500 fois 10. 600 fois 10. 700 fois 10. 800 fois 10. 900 fois 10. 1000 fois 10. 2000 fois 10. 3000 fois 10. Jusqu'à 5000 fois 10. Hein? Jusqu'à fois 10. Bon calculer. Bon calculer penza. Donc ça va te calculer il y a du sata 300 000. Si tu bêtis penza calcul. Il y a du sata 300 000. Ataba 200 000. Oh Sarah il y a be azongo na maboko na ye. Na moi bon parce que Sarah il y a vendre place wana. Sarah 4 000 fois 10. Voilà ce qu'on a 2500 à sauter parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Hein? Hein? Et ça, Sarah. Il y a pas beau benga ya awa. T'as la super chérie. Bon, t'as la super chérie. Oh, yo, moi, moi, sur les gars qui a ça la bino. Bon, t'as la modèle, les gars qui y va, Congolais à pas si mbongo. Tiens, mouton 50 €. Mouton $50, ça va, les gars qui y va, mbongo. Awa. Si mouton 50 €. Si vous associez na yenani, maman ya bamari ya tumba, maman wana, maman Viki wana ya zoba. Kwa maman na zaka zoba. Viki wana zalaka bolole. Bolole munene Viki. Asalaka geta pa ya bana na ye po bato en réseaux sociaux ba ya kosunga ye au détriment de ses propres enfants. Au détriment de ses propres enfants. Viki wana, Viki ya zoba. Ah maman te. Viki wana ne azoko tsasiko Sarah camarade ne Viki. Viki zoba ndenge wana Viki. Akobaki kosunga mwana na yete era zaki na pota. Viki wana mama ya bamari ya tumba. Bana de bazwe siko en charge. Mama alolenge ndenge wana ndesiko associé. Ya Sarah to alobi ya mama Viki alobi to chape bato ba 50 do bango mibale ba ngabali ya batumbongo ah na réseaux sociaux. Boke de ça papa fils bonjour. Boke de ça la ni kelemba na bango. Bango siko ba ngai basala bino 50 fois 10. Toza déjà à combien? 100 fois 10. Ah déjà toza na 500. Plus 1000. Plus 2000. Plus 3000. Plus 4000. Plus 5000. Plus 6000. Plus 700. Et plus 7000. Plus 8000. Plus 900. Plus. Bon calculer bongo. On est en bongo combien? Et gaz à la bongo combien? Tout na na ngeza bongo combien? Donc ça va yaka nginda awa. Ça va biso to modelo zolo bayo ko bibi biomba. Mama biomba wa zakala baba na ito soka zalaka kaka na kisasa. Hein? Sarah alobi ya za mama biomba. Mama biomba zakala ba magasin na kisasa na ito soka zalaka kaka azoteka ba bubu na ba maputa dépositaire moko mama biomba. Nde Sarah. Siko mama biomba. Mama biomba. Sarah mama biomba. Azalaka mama biomba. Azalaka teka ba bubu. Azalaka ba magasin partout na kisasa. Mama biomba Sarah. Yaka awa. Yako vanza masoko minene wale buka kaba mbeto. Na lokolo munene wana lata ka sapatu lokolo nyoso na se. Olati kaka voile ya sapatu na lokolo. Lokolo munene leti King Kong. Yaka awa. Mama biomba. Yaka awa. Koya lobia za na bongo. Biomba. Yaka awa. Biomba. Bongo soto yebi nde biomba. Na kisasa kuna femme d'affaires. Na Bichilix. Sarah biomba. Bichilix. Yaka awa. Neko moto pesi yo. Yo yaka jo mususu na réseaux sociaux lobike yo. Na batu nyonso. Yo de mutozo kambabana na yo malamu. Wana enoka bimaka na nte. Wana enoka na bimaka te. Siko enoka za mwana nani? Modèle enoka za abandonné. Modèle enoka zolela. Modèle enoka wana zolela. Bana ngoya yo toyeba même pour comptabiliser bango te. Toyeba pour comptabiliser bana note. Ozala bango combien? Ba mapasa, ba oyo, mama oyo azali nyoka. Nyoka chaka maki akena ye. Ata adasa wana ozui adasa ke otia ye kuna na mérite. Kotia na ba condition nini? Azana kaya ba universitaire,
Aho vande pa banani. Yo kasi ko zo mwana ko tige na Amérique kuna. Ndebo linga mwana. Mais oza maman irresponsable. Oza irresponsable mwana yo na ba manike oza ndenge moko. Sauf que manike ya tika na Kisasa. Mais yo tige na Amérique. O tige na maboko banani. Yo kasi ça oza responsable. Oza irresponsable en plus de ça irrespectueuse. Point. Sarah, osez l'ôter. Oui, l'autre côté. Yo va dans la galerie présidentielle. Place ma matarate. Encore yo ko sumba, c'est ko sumba. Modèle oza wala sumba parce que 4 et 5 kilos ya tout fi. Kaso ko koti na kati, o sumbi 5 kilos ya kaka. Na ma matarate. Na galerie présidentielle wana pola ndenge wana. Ma matala la galerie présidentielle te. O sumba ndenge ni. Yo la besoin la vie yo. Yo li batbaza la vie na Kisasa. Yo la na yebi na Kisasa. Kwa na milieu na Kisasa yo okota te. Na milieu na tambola na Kisasa. Ba fi yo ngala yebi ba na Kisasa. Okota te to mona yo kuna te. Okota te. Yo na Kisasa nini oza nango. Ozo ko sakana na bananya, ozo sakana bato niveau na yo. Ko ba uta na ka niveau neti yo. Ne ba ozo kosa bango makabo. Obonga te wa pauvrelo. Pauvrelotte. Pauvrelotte. Un riche ne parle pas comme toi, tout le monde a la kaka. Bota la rabatu na soni. Bota la rabatu na soni. Sarah, yo lobi, oh, yo voyageaka. Mais yo za masupuke la te. Pour la biso ko voyager, ezali état second na biso. Neti ngai personnellement, ko voyager, ezali normal. Très normal. Si je suis trop contente, naza à l'heure, naza la vidéo, naza la moi blague et tout ça, mais ça m'importe peu. Qu'on voyager. Oh yo zo ba ko voyager. Sarah yo aime ko voyager yo. Yo voyager yo. Yo voyage à Kolekanga. Ba voyage à passi ozo kende wana. Ba voyage à passi. Ozo kende ko voyager. Ezangatina. Yo voyage à yo. Escroc monene neti yo. Bluffeuse neti yo zo ko sabatu awa. Nga ko voyager eza état second nga. Et puis on a voyagé na kina zongi. Do business class na ngai, business class wala izangatina wana uzomata wana. Ya ba Ethiopian wana izangatina. Oyo batu nyoso bamataka ngoyo bozo ba matima so biba bazuba ba mais. Ozo beta oza musendi. Ozali penza musendi. Masutuke lo mona tellement passe mingi. Alors il faut ya na ba bêtise wana oya ko lobana batu awa. Toi, Moussendi, une pauvre mentale, corporelle, parce que mon aide n'est pas pauvreté. Mon aide n'est pas pauvre, ou pauvre Sarah, ou pauvre, ou amuyibi, ou lingako yiba, mbongo ya batu, ou comme yeba, comme les bains, ça va monter, ou ça me tourne bon, on moko. Ose sa mtu na mbongo ndemo mwana no moko ozoko kosalisa eti mwana na yo ozoko kosalisa eti mwana na yo biomba po biso to yebaki biomba femme d'affaires na bichilix yebisa yo affaire nous à la côté nini kama modèle panda kala na oteka biloko lokuta ba fake truc de moindre qualité mozota na ndani wala est-ce que koteka na ligne eza koteka modèle yo koteka na expliquer aussi ko yo vente en ligne modèle ezalaka yo teka na ligne yo ozali na site internet o bato bakoya kosomba biloko online oye boye neti kaka tosomba sele ya kotia na mashine na ye nazoteka mungwa oyo ezali bobengana na telefone botikaka banimero wana business wana koteka mpenza ya ligne nde boye bayebisa bino koteka na ligne ezalaka ndenge wana Sarah wala koteka na ligne oyela tuba biloko yangoyo nazoteka etika libisatu boko tatenga na ligne koma na luna kamata ba numero luna nazoteka mususu wana oke kotike na Amerique okamati mususu tambola na ye tala santé ya mwana ozotambola na ye toloba na yo mususu okamati ekula obwaki epo azana orientation sexuelle mususu yo za mama penza oyo ou bien mutu normal o bakopesa yo nani mwana
Oh, bah, qu'on peut penser que oui, bah, peut sur moi, responsabilité, pardon. Bah, qu'on peut responsabilité, ata yanganda. Oza irrespectueuse, ozali mutute, ozali prédatrice. Prédatrice de famille, okamata Diego na yo wana, asala tu abengala bana na ye, akipaka bangote. Okamati yo moko mwana no bota na libumo bengana ye. Okamati adasa, oke kotika ye pa ba famille mususu. Yo za normal yo. Oa normalité. Oza mama mabe, ozali concitoyenne mabe, ozali pe mayele tenga na solo bango. Tika kwa koloba na biso awa o makambo ya pauvreté ma chérie. Yo en tout cas maman Gigi kosilisa ba énergie na ba Sarah oyo te franchement eloba nango na Bible na bino kuna ba loba biloko abana ba pesaka na ba mboate. Il y a d'autres bateaux mususu franchement ko pesa bango ba énergie te hein? Parce que peuple moko très bizarre compliqué donc franchement ko si ça ba énergie na ba Sarah ote. Sarah tia aucun niveau ozali mwasi mutu ya famille ya mbongo te Sarah. Mutu ambongo famille ambongo modelo nga na muna ko wana Sarah yango te. Et essaie de prendre un peu soin de ton corps là. Loko lozo kumisa o mataka ba avion tout lukana nu ba soins médicaux malamu na santé wana o se dégraisser pe parce que graisse et vandi yo na cœur, cholestérol les ato ya cholestérol wana eza makasi. Tango zo yaka ba France mais kana nu ko salisa ka ba bilan général batala yo to ya cholestérol parce que eza ya ko mata makasi. Alors tikana nu ba biloko wana Jija lobaki na olikambo mabete a réveillé kaka conscience ya ba famille congolaise c'est tout. Alors ba polémique tout le temps ba polémique bo viva kaka na ba polémique na ba mais non franchement. Maman, yo mutoza na mobali te yo nde mutozo ozo critiquer wasa babala. Okoki ko kanga mobali na makolo te. Yo mutokoki ko kanga mobali na makolo te. Okoki ko pèse éducation na bana te. Mais c'est toi qui critiques les enfants d'autrui. Mais c'est toi qui critiques les maris d'autrui. Et là moi ça avec le bio, bino ozo ke pas maman bonheur wana hein. Bon l'accès bibal na bino ba simba ka bino, ba ye ba nzoto na bino et vous suivez maman bonheur. Mais tu es bête. Pitch qui tie. Yo mobali nous ayeba ki sensation nzoto na yo. Et puis a sundoli yo ndengwana. Moi, si moi, une femme très impolie. Je t'informe bien que Gigi, Osaka, moi, si moi, mais tu es très impoli. Osaka, n'a pas un monde masculin. Ah oui, oui. Osaka, n'a pas un monde masculin. Osaka, très impoli. Il y a un ami balba qui m'a parce qu'il n'a pas savoir Osanango. N'a qui toque Osanango. Tu es lancé comme Naomi Campbell. Mais mine pola, mine mabe, il fallait qu'on s'attende à l'ikam. Il fallait qu'on s'attende à na gigolo. Attends gigolo à boyo. Mais attends les gigolo à boyo. Et c'est toi qui te permets de critiquer les autres. Yo, wane l'autre côté à Malonga. Ni bijoux, ni ndak, ni voiture. Tu n'as pas une vie heureuse. Osa na vie mon côté, mais yo do ya ko critiquer bat. Yo so mona mutu amayele, mutu azana vie. Ana tambula na carrosse bagnola kitoko azana tara otala bino mais yo mto mayele oyebaka makambu nyoso ya réseaux sociaux mto mayele soi-disant oyebaka de A à Z makambu nyoso le kana réseaux sociaux oyebiam pourquoi les kate olobeli na âge na yo nyawa les kate olobeli. On comprend que aucun la politique. Alors, yoka ya lobby, hein. Nazo ça la réveil politique. Nazo réveil de conscience. Quel réveil de conscience? Jalouse, aigrie. Une vieille comme toi. Alors bien, nazo ça la éveil de conscience. Tu as commencé avec ton éveil de conscience en politique aux yeux et l'autre côté. Aux yeux et l'autre côté. On comprend que la politique n'a pas de visibilité. On comprend qu'on touche tout le monde. Tu touches tout ce qui bouge. On a touché, tu touches tout ce qui bouge. Ose maman bonheur mabé, Karine mabé, maman Congo mabé, Sarah mabé. Tu parles de tout le monde sauf rien. Soi-disant intelligente, intellectuelle, soi-disant. Tu parles de tout le monde sauf rien, intellectuel. Alors bien, ce que j'ai fait, c'est la politique. Ce que j'ai fait, c'est la politique. J'ai fait réveil de conscience. Quel réveil de conscience? Commencez d'abord chez toi là-bas à la maison.
faut commencer à rééduquer ton fils. Pardon, ton petit-fils là. Commencer à rééduquer ta fille. Pas qu'on rééduquer Bissot. Une femme perdue. Écrit. Elle a échoué. Si on a bien bimi, c'est ma collègue, ma camarade, c'est toi la misérable. Et on s'en a la TikTok, on s'en a éveil politique, éveil de conscience. Quel éveil de conscience? Tant on m'attaque, on a qui nous en Afrique du Sud, on y a un poto na Belgique, on continue na Belgique qui nous met si là. Allez, on continue les réseaux sociaux. Tant on juge un poto, à coucher qui nous met na Belgique et si là, à continue les réseaux sociaux. Moni Gigi Ozawa, toi on a besoin qu'on va dire répondre. Gigi Ozawa yé pe kitoko. La fait que Ozawa toi on ko mama ya kaso ko mama. Azawa na azora ba photo na ngai mo acha na story. Ya to ko mama to sala ngo kitoko ya to ko mama. Bino to Ozawa ke Gigi azolo ba bien. Mais yé mo ko na mwana o azo tcha mal à l'aise. Na nda. Apesi ba koko mibale. Mibale. Azo rédiqué na. Traumatisme oyo Gigi azwa pour ya ko loba na réseaux sociaux ezali parce que azwa déception na États-Unis. Mobala boya ye pour ça moi si mo loba mingi fala towa. Ma trika en États-Unis. Et ça histoire vraiment bêta en États-Unis. Et pas mon kolo mobile a bêta en États-Unis. Anda lu kalibal. Bon tu nangani. Justement tu nangani là on est les gars. Là on est les gars qui date. Tu nangani. Au moins ndenge na réseaux sociaux les ala pour parce que ba tout le rôle ba Gigi au moins ba tout nyonso ba ya ko critiquer mibali ils sont à la recherche de mibali hier à na réseaux sociaux qu'on se fait comme quoi une femme intellectuelle une femme cultivée donc à kutana na libaku je sais pas raconte moko ya mobali moko dans les États-Unis alingai na réseaux sociaux mobali wana ba développer na privé mobali a lobby que je suis sérieux ngana kolinga relation na biso to sa nini to officialiser en gros et comment sérieux. Et qu'est-ce qu'on va faire? Bah ça les programme. Il fallait que Gigi a quitté Belgique à les États-Unis. Mobile n'habite sur à Kosakaye parce que wana na ko kosate. N'habite sur mobile à Kosakaye. Gigi a teka biloko tout yandaku. Alobi ke loko la zo kene na ye na États-Unis a refaire vie na ye. Wana à l'époque mwana na ye muki azalaka mwana muki. Idée na ezala ke akomema mwana ya mibale na États-Unis o ya moi si tango écoute ya sa bota il va aller faire sa vie pardon elle va aller faire sa vie dans la moment elle a tout vendu Gigi wana bozomona ateki biloko tout ya ndako akene États-Unis ndezala ka première rencontre a mona mobile ba solo la mariage azana soif moi c'est tout à la ta robe à pembete y compris nanga tous a soif ya robe à mariage robe à pembe on a envie. On a tous besoin de ça. Koko makoma kuna, lokola mobile a proposé que eza relation mokoto et que la sérieux. Et la sérieuse plutôt. Lokola za lokola tochenga, obi tochenga. Tochenga za lokola na lingala. Batu ba fio bazara mawe, batu bazara jité hein. Doye za kama comme nous pressé donc. Mobile esa ke ngai na mwasi nanga tozo boyana. Quand il la poto de bazalak, à cause que yenga moi sinanga tous na procédure à divorce, parce que hier à ma casse de français non, vous savez qu'elle est bavarde, hein? Elle est bavarde, c'est une femme qui parle beaucoup. Moi sur yo, ce qui a la place, à l'accent qu'elle est là, donc voilà. Effectivement, mobile wana na États-Unis, azalaki na procédure il y a divorce. Na moi si na États-Unis, mais avant d'accord anticiper qu'on soit à deuxième position et pas à Gigi. Que ceux qui n'ont pas si va prononcer divorce, mais il fallait qu'il va prononcer en gros na Gigi. Ceux qui va prononcer, mbala moko ngana kosali na kosangaje na Gigi. Gigi matalana. Quelle est dans la vidéo là? Ceux qui n'ont pas ça. Il faut aller sur la vidéo de Gigi. Bon que na page de bon mona que Gigi na masi moko azala neti to chenga. Hein? Basu bazala agiter que lokola muchobi batu babwa kele mungwa. On va tout dans la moutou babokele mungwa. Ils sont pas posés. Donc azaka bon que na minute na zolo baboy. Juste moi, quand on la page à Gigi au moins comme na zolo ba na cosité. Donc une femme à l'air. Donc Aza vraiment à l'air comme si
Bato basala ba figurante ya film Marie ma ne va pas. Donc elle est comme ça. Mobile to amone en face boy amone qu'est-ce qu'elle fait ça? Le gars pas ça mobile moko boy ba mobile ba poser, moi ba mobile ba poser mais genre quand est fini. Aza ko étudier Gigi na vacances akenda kikuna. Gigi na lo yenge na ye na mawelisa na amema mobile tina boutique. Ya robe à mariage. Kuna ba na robe à mariage. Bino ba to bolaka ba voile. Ele kandeni. Vous expliquer nga. Amema mobile na boutique ya robe ya mariage. Ba ke no meka va voile ndenge ba kusala. Na essaye voilà les choses là. Moi je suis pas dedans, je connais pas. Donc elle est partie jusque là pour essayer la robe. Vous tapotez. Tapotez-le-moi les lives s'il vous plaît. Elle est partie essayer la robe de mariage, Gigi là, aux États-Unis. C'est une histoire qui s'est passée aux États-Unis. Alors combien ça? Miss 85. Voilà Miss, voilà Gigi. Elle met qui robe, elle met qui voile. Ti azosala mababizeti na yewana mobala azotala ye kaka abi moi songa na lingaki na réseaux sociaux mama bonheur nanu lata yango te bozali somo bloquer lenga ye mbola mama ko impo azotuna mama bonheur lata yango sikozani Tunga mama bonheur batia na sudi ndeni ngai funa répondre ka bato bon te bo fongola ya répondre azobanake nanu lata yango te bino na préféré na lata robe ya ba poli ya ba super ni ba las pour fontaine super las fontaine na lata te maman de bochinga na sudi bo fongola na répondre pour ngata na répondre ebi kida bata Gigi bien yemo kaza na kati na lata te waya ko lia bo to kwa biloko après bo kide na lata te tine na papa na lata te est-ce que vous faites à 50 000, 20 000 Aram. Et avait me chauffé ça. Et comme une fois. Donc, mobile à l'obini, moi, si on a dans les réseaux sociaux, juste à l'obini, moi, c'est normal. Les Coranango, si il y a des vacances aux États-Unis, à soigner ça, mobile kuna, à botter la mobile et compréhension aux États-Unis. Vous savez ce que le mari a fait? Mobile a solo lina mwasi na yen États-Unis avec ma chérie. Je sais que tu es dans la position de divorce. Mais dans la petite amie nanga, comme menenga vidéo, est-ce que tu peux gérer ça? Le mec qui a basim na basit. Mukolo mobali, ba boya na bango déjà, makabwana. Et tu n'as pas prononcé la divorce. Makabwana. Mais mobile a kena ko luka mukolo mwasi na yakala ex na ye, aya ko gérer Gigi. Pour débloquer la sourdine, que pardon. Moi débloquer il était à répondre. Nazo kosa. C'est là alors bien ni mutuma combien nazo kosa ça veut dire Gigi pas comme nazo kosa. Tout ça donc na ngobongo yesu ka kosa biso pe tozo kosa. Ye pas de kosa biso pe tozo kosa. Voilà. Autant ba ba olemba. Voilà, vous avez mayele. Donc Gigi azoko ngana zoko na kosa bon moi ye pas zokosa mama lo bakasi mama bonne azokosa voilà c'est ça le tout que ça bloquer na sourdine to bandeko pas bloquer la sourdine te la komité bango pona ko pesa bango pouvoir te to cha bango laisse bon kwani yo to te ba tout ça ba ko ba tout ka bango to la filmer o to tala ka ni comédie bango moni so répondre bango yo kana bango yo même moi bango ba finga yo ndeza to moso na mina tika ndo lingana bango mamu so bango ko finga kutu yo kutu mutu kutu yo kutu monima munene aleki Gigi ba ba ofinge bon ba biso kutu ba déconcentré ma abonné bébé ikoyo mo ba la solo na ex na ye chance mo ex wana ko gérer Gigi aux États-Unis discussion banda et là on est ça là qui ba beta Gigi aux États-Unis bani pulandi ba kutu tout Libala oh Gigi qui est aux États-Unis et ceux qui n'ont pas et si la raté et si libala courte et joie na pona papa de voilà ni papa linga linga funi walanga
Grande funi. Te funi na foni ezali funi te ezali fani fani elingi koloba oza drôle na lingala osekisaka kofe oza elongi mabe tanga eboga les yeux d'une bisi talanga kofokotanga na miso naleki yo na bogar te elongi no elongi okatrater esala accident Johnson Jennifer Lopez batia ndeni banda na makoto aminimikiche amaniakimiche mingi sozofinganga sasikana ngai samaniki ya pari Connaisseur un coup fini, allô? Ok, Yaya, nous te savons, t'as le boko. Yaya, Bruxelles, Marcelo Tunas.